Ndenge bato lamba pour l'anniversaire na ye. Noela. Umela nzamba bakisela ebele. Asaela yo. Abakisela ebele. Loka solo. Neza bona sala poisson pour anniversaire maman na biso to sepeli pour le besoin anniversaire maman Noela. Taka pona bolingo na vandi boy to sala matanga ba to kufaki. E bembe malobi. Mais taka pona bo sentiment nga sala bolingo na zaki na milobe déjà que to ko fête anniversaire na yo na sala phone na sala biloko na ma photo lia. Papa ko kumdela mais joyeux anniversaire maman na sala pona bolingo na yo. Wana baba na biso. Yazaka moko abiso azalaka kuna donc batu nyonso bamonaka yesu kozana eloko pesi même vélo botala ngamona na vélo malonga te maman présidente momba bolingo ya tala vélo ya kobukana ko totali bien te eza ma propreté maman o vraiment akolanda ma émission na biso bien papa akolanda émission na biso et puis nazobela mingi mesela bien na biso nayebi ke yo bosana na biso te nazana kondima ki donc anena nesilité avant nesila nayebi ke Romona maman Sylvie to sepela déjà ka ninge zalaka de elekaka bongo nzamba pambola bino ba maman na biso nyonso ba pousa na pemela maman Sylvie bomona eta la fin de l'année bande ko na bino pe na Kishasa tozo ta moi sourire omoni sourire ya fête to ana lelo na lingi pe esama na mabota na biso esama na mabota na biso ya handicapé moko ya association ya maman Sylvie ya association bolingo donc biso nyonso ata muke ko sa biso bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya sitete, boya bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité. Makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba bolingo ya handicapé Maman Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makaso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba. Alors vous avez bongo ebele vraiment ya kwanda émission na bino bolango ya trop
ouais au Bolivango au Bolilango ils ont émission au YouTube sur les handicapés la seule et l'unique chaîne au lieu handicapé YouTube les a chaîne maman Sylvie le qui va handicapé maman au motema na va handicapé. Alors mesdames et messieurs, et puis une bonne fête de Noël, une bonne année 2022. Et les autres ça on a sayo, toi sayo, je pense que tu m'y peux bailler bi kasavu, bailler sayo, ils a venu encore au mutako bungangote. Donc toi les awa ko fêter anniversaire, ya moto moko oza kana soutien ya ma Sylvie. Au passé quand moi le beaucoup naie pour te maman Sylvie asben naie keliboso. Moto o être maman Sylvie té. Moto oyo quel que soit les cas to beleli na micro ayo kaka pa pour maman Sylvie. Les abo maman Noël Manzambi. Le 25 alelo to ko fêter anniversaire maman Noël Manzambi. Joyeux anniversaire maman Noël place aux alliés vraiment longue vie, prospérité, bénédiction, santé, nous sommes tout souhaiter vraiment Zambia pambola yo bénisseur vraiment ceux les kamalamu d'abord mon européen nous ceux qui les liboso mokako zoa mokako vraiment maman Noël Manzambi vraiment joyeux anniversaire le 27 fêter anniversaire naie ah tout ça bongo na sayo tout ça maman ya biso tout ça d'ailleurs malgré mbule beti qui nous depuis na butumbu de bandaki si écosystème sur 14 mais on n'avait pas le choix de maman nous là 5 kg peut-être que mboule to ça là loko oyo on s'est handicapé pour fêter anniversaire malam à Kinshasa vraiment ça plaisir bon bilom sous vous ils nini surtout maman Emilia parce que c'est maman Emilia moi ça pas John ayaka tous les ensemble handicapé ce que maman et puis maman nous là Manzambi oh deuxième fois c'est local ça c'est deuxième fois vraiment c'est local joyeux anniversaire maman na bango pe to fêter quand on a na centre ya Funa. Alors les autres fêter ce anniversaire yemo comme maman Noël Manzambi vraiment là c'est ça dit ah tout ça bon maman na biso wati wenze je pense que to lia madame to lia bien et ça somme quoi to maman Maraza ah maman Loboko maman Loboko mbote maman mbote papa na ngai boni malamu papa. Alors les autres ça ah pour nous fêter anniversaire maman Noël Manzambi et ça ndengeni déjà En tout cas ba joyeux anniversaire déjà maman Noëlla yo ebikaka yo za biso ya motema lelo pona biso ezama to fêter anniversaire ya maman Noëlla donc lelo eza le 25 na biso eza lelo toza ne lubu spécial to sali vraiment pona ko honorer maman na biso oyo azaka donc moko kati ya bandicapé mama oyo aza bolingo bandicapé mama o alingi kosunga bandicapé tangu nyonso yango oyo toza mana esengo pe biso na Kinshasa to fêter vraiment anniversaire na ye tozo sala lubu spécial j'espère que nazana maman na ngai bandicapé mama yu na maman Nadine maman yu a déplacé mkesko oyo maman Nadine nazo sala batomso na solo boyoka wana donc soki na shaba olia ngo donc oyo na shaba kuti ya laté baguo na shaba ya laté donc il faut zongo ka pozo ngo faut yaka na kata bolingo donc po ba maman bandicapé kaka donc oyo ezaka po bandicapé ya ozongo wapi ola manini toi na pondu to sala pondu ya nguba donc pondu est spécial bon mona ka bino mobolia ba pondu donc bokosa mais ya lelo donc tala ka eza plan spécial donc eza jeté donc maman Nadine yemoka oloba na donc boyoka ka poisson na ye donc nga na okota mamnete nga na ka na pondu na sa pondu na mais faut mona ka zana fongolo peut-être bokasa a kosi vraiment tota pondu ya maman Marie pour maman to zaka to so siri na ye a da pondu ba to tout a déjà donc pendant nguba mbombesu zaka gu biloko ya belo oliaka ngai musaka ya mama Marie oliaka ngo waka loboko beka waka loboko alors awa toza kuta poisson poulet maman on se présenter comme nani comme nanga maman Nadine Lukoki na souhaité nanu maman Noëlla ba joyeux anniversaire ebele putukulu ya mbote wana na biso ana Kinshasa nde oyebi yango na peso ba joyeux anniversaire anga na otumbela o moseka liango ka na molimo ya po eza ba fête biso monde to kolela o penza mama na biso ya to yeko pesa osu ebele ba putukulu kwa mbote na kotumba su soso zana saisonné yango bongo yo moko komona après wana to kosepela to komela maman Noëlla merci. Alors, toi avancer, maman Marie, le message ne coupe, c'est pas maman Noëlla, na maman Sylvie, bah, aux initiatives, c'est le kotoyo. Merci papa journaliste, vraiment na zoto nana bandeko na ngana botondi na bolingo bazanango tout le temps babosa na rateke batika bebosa na bango awa donc bazana biso donc malgré tout bazana musika mais
motema na bango ezaka na Kinshasa. En tout cas, na osenga c'est talaka maman Sylvie. Ba maman boza na Canada, donc Europe mobimba, Asie, donc moi écoute otanga ya te bino mo boyebi kaka. Ba maman na biso ni so boza kuna. Bo mona maman Sylvie, bo sunga maman Sylvie. Donc bokota na kati association ya maman Sylvie bo sunga e. Nyonso bo pesa yango ti, bozo mona ka bino moko. Donc tala bolingo o vraiment ba maman ba olakisa ke no bakanisa ba maman lelo za mukolo kitoko boye mato sepela donc to lia to mela to donc naibi kutute na ozanga maloba loba donc ba maman pe mususu wana mote ya malamu ba maman boyebi kana ke pesa mbongo ya kingande bwaka nga pona tanga na nkoma mutute o te komene bwaka nga sunga ba maman ba handicapé ba évoluer ba maman ba yebi misala ya kitoko. Mais bato sunga bango bazate tala ba mama oyo nenga zabo azana double misala aza couturière alamba rapé donc alamba kito d'abord bino mo bomona ka bilo osala et ça mati liboka handicapé ki liboka valide nenga mabete donc bolimbisa nga vraiment donc wa moni mabe ayi to sali concurrence ya musaka wa linga ye donc bino mo boyebi ka belubo onde ezalaka wa lingi wa chetembe aluki ma mari. Alors, moi, Marie, on rappelle biso ni bossa lelo na ba recette ya anniversaire ya Noël Manzambi. Bon, recette na biso lelo, donc plein de choses spéciales ya nan pondu, to sala pondu ya nguba mbesu, to na soso na biso ya rotumba, to na poisson kalinga, soso mususu ya ko kalinga pe pour batu mususu alingaka ya rotumba, mususu alingaka ya kalinga yango to kaboli bongo. Donc to kolia yango na fufu, to na kwanga, loso ne na tiete vraiment donc ba invité na biso basenga fufu na kwa tete la part biso to la fufu invité na biso basenga mingi vraiment balia fufu na kwanga donc bolia malo donc le bo mona handicapé ninga balola nzunga forme nene o nga una bana nga handicapé te pa lamba te lukuta ya ba kostra bino elenge à côté kuna ya vraiment tu peux simboter ming na maman Sylvie qui est handicapée. Joyeux anniversaire maman Noëlla Mazambi. Joyeux anniversaire maman Noëlla. Et puis tu peux simboter ming na sur groupe ya WhatsApp ya maman Sylvie. Batunyo sur groupe WhatsApp maman Sylvie. Boyo kana souté ma mère nanga ba père nanga kilo, ma mère a kilo kana souté. Tu vois ça boyo kana lisusu. Je pense bien to quitter mikolo fort na chez maman Sylvie quand tu es monsieur. Bo soutenir maman Sylvie, vous voyez. Ce ka za yemoko afuta nga belon. Moi so possibilité ezalité, moi futa biso pe ezalité. Alors, c'est pour ça que nous avons groupe boko yokana boko sangana, boko soda katango nyonso. Vous devez se soumettre malam. On appelle M le serviteur Nabino Rodrigue. Na di frita téléphone depuis na loba. Mais on t'a réalisé ça té. Na 5 vraiment cette fois-ci vraiment, avec un groupe pimba WhatsApp, sur ça 10 euros par moutou. Vous tenez na sur téléphone et ça a plaisir dans Sabine ngopé. Vraiment de votre part, on a surtout un groupe WhatsApp vraiment, pour ça que juste pour mon téléphone ngai. Alors toi foncez na elubu spécial Noël Manzambi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode. Alors tu as na partie na ye, tu sais que maman Marie kuna, tu sais maman nani, maman Nadine. Maman Yusu, maman Yuyu, koto makamune mususu ya poisson. Maman Nadine kuda lambi fufu. Mère, poisson oyo, nzomona ngo mbongo eza bena mbongo solo ka ata ndenge ezala biso kolebela papa matin anniversaire mama Noël biso tolamba biloko solo ndenge eza boye naosala poisson pour anniversaire mama na biso tosepeli pour besoin anniversaire mama Noël taka mpona bolingo nde navandi boye tozala matanga pa biso takufaki ebembebi malobi mais taka mpoza bosentiment nga asala bolingo nazalaki nde na milobe déjà ke tokofete anniversaire na yo nasala efone naosala biloko nala bafo tolia mpo bakokumdia mais joyeux anniversaire mama naosala mpona bolingo na yo osungaka biso makasi biso bandikape sa yo tovivaka bien te maman merci pour na mene osala biso na osala Thompson nanga le to kolia kitoko ma to pa ko mela kaka lobi na ke kuna papa nanga tala ka anniversaire no donc bastoza maman kofeli papa mais quand même à travers émission et maman Noël pour anniversaire na le 25 abi quel que soit les cas ba fête anniversaire maman Noël tala bolingo wana wandika piba za utakanda wandika piba za balinga makambute bona mais à se sacrifier
Vous voyez alors, c'est sacrifié. Vraiment, ils ont plaisir pour un but tout le monde qui ils ont fait vraiment. Il y a Makasi, tout fêté, et Longo, tout le surtout. Le groupe WhatsApp, on a maman Anne-Marie Mbanza, on a maman Noëlla, Yemoko l'unique et le seul. On a fêté la reine, le Queen Mother. La Queen Mother vraiment, Yem on a fêté mon commandeur là. Nous sommes toujours ensemble à on a salué pour fêter. Abonnez-vous, abonnez-vous, na cité Oyo, Sylvie Modé officiel TV, Sylvie Modé officiel TV, Boya, boss abonné, na officiel TV, mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko, boss abonné, ba diversité nyonso ezali, makambo ya kitoko sans polémique, parti prité, makambo moko ya malamu, na site oyo, Sylvie Modé officiel TV. Site ya Maman na biso Lukeba polimo ya bendikape Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Modé officiel TV ya Mama na biso Sylvie Lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Modé officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personnes vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza bave, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafa de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa, okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisungi na bino, union fait la force, belela beta force, bakofongolela yo. Vraiment même na Matthieu 7 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya kosabone, boya kosala bajami na bino, boya kokomante. Bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Modé officiel TV bosabone bosabone oh bosabone
site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV, Sylvie Modé officiel TV. Boya bosa abonné na officiel TV mode Sylvie TV. Bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone, boya ebele. Boya hésitete, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya bandikape. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone, bosabone, bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo. Luka esika nini otala baemiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Modé officiel TV ya mama na biso Sylvie Lokeba. Bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana Nzambe. Oya bosabone site ya bana Nzambe. Oh bosabone, bosabone Sylvie Modé officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personnes vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza bave, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza baenfant de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisumi na bino union fait la force, belela beta porte bakofongolela yo vraiment même na matie sese elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya kosabone, boya kosala bajami na bino, boya kokomante. Bosabone ezalaka na buzoba te. Bosabone makambo nyonso ya kitoko. Ba diversité eza na Sylvie Modé officiel TV. Bosabone, bosabone, oh bosabone. YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo. Bakonse ya malamu na baemisio ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Modé officiel TV. Bosabone, bosabone, oh bosabone, bosabone massivement na site. Alors wana tozomwa déjà mama ya biso bazwa fufu o handicapé namba fufu te, o handicapé azanga makolo mwana mbeza te. Alors tozomona déjà moto alamba fufu déjà. Mais balamba yo to lamba nakolamba ngai moko naosana mpo eza na moto na se soki banakitisi après ça nakobalola ngo na se bino moko bokomona yango nazomeka na moto mpo masangu ekoya kosopana fona mibatela mpe su mwa nga moko mpe mpo na santé. Déjà mère zolamba fufu oh valide oh ayebi kolamba. Je vous dis biso to vivable ko na à live yo zotala ngo partir YouTube nga zo mona ngo
ndenge handicapé azolamba fufu ye moko. Alors Jenny Beka ozoba image ndenge kolamba ya makolo ndenge kobalusa, donc je pense bien revivre yango. Alors maman Noëlla c'est pas pour rien, soit initiative oyo anniversaire na ye atini ba handicapé ba fêter ensemble. Alors vous si vous êtes là-bas aux initiatives à bongo za madame. Vous avez Kinshasa oye au passer moi vacances na yo passer ba handicapé ensemble. Et vous avez vraiment malheur mingi vraiment qui va ndepé ba ye ba yo pe. Ne ba maman Noëlla Mazambi, ne ba maman maman Blendine Machanga, maman Emilia, ne ba ye biepé, ça malheur mingi vraiment. Alors tout avancer na Jenny Beka. Oui, tu as avancé. Et nous avons maman Anne-Marie Mbanza. Maman Anne-Marie Mbanza, elle peut mbote place aux vraiment maman nangai. Il y a moitié ma mère à Bellone. Elle peut mbote place aux alliés vraiment. Na Paris, hein. Na Paris. Maman Blandi match à pas à Paris. La personne peut surtout bonne fête. La batunia surtout. Bonne fête, la batunia surtout il y a groupe, il y a WhatsApp maman Sylvie. Bonne fête Nabino. Noël n'est bonne année vraiment. Personne va foufou vivre en ndenge handicapé azolamba fufu vraiment nazo kobalola fufu ndenge ozomona ka ndenge biso bandicapé tobalolaka fufu boye na genou soki na baloli nazongisi na baloli yango fufu na biso tokolia na ntango ya nini o handicapé balola fufu te na balolaka fufu yango. Oh, handicapé lamba te. Vali kuta ya mukolo ebi kolema ta fufu te mais handicapé azolamba. Handicapé ye azolamba fufu. Vraiment. Vous avez vraiment je pense bien maman Noëlla Manzama zo vivre en place azali vraiment ndenge bato azolamba pour l'anniversaire na ye. Noëlla. Umela nzamba bakisela ebele. Asaela yo. Abakisela ebele. Na libota na mobimba ma Noëlla. Vraiment. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Alors, tu vas toujours dans l'émission de Biso Pena et le bout spécial à mon commandant pour l'anniversaire maman Noëlla Manzambi. Je pense bien, maman déjà ça fait déjà 18h, toi déjà 18h déjà. Ah on a Kinshasa présentement Kassavou, on a avenue Sayo. Nous sommes ensemble à maman Biso Bassa et le bout spécial. Alors maman ah tu trouves niveau ni déjà? Non, il y a une sauce yo sauce donc nous sommes na recette le bout de sala. Ah tu niveau ni déjà? Ah tokomi na suka na komi kotumba siko soso. Na sina saisonaki yango na tokisi yango nde na tie na moto siko na bandi kotumba. Et comme presque à la fin pour esa journée na biso anniversaire biso ba misuto préféré to lia na biso soso kotumba misusu pe bazali ba olia soso na bango ya kokalinga moto yango na misuto tie po to kalinga siko soso yango. Oui mais toi avancé pas maman Marie yo mpaso ko za ndenge nini? Non, vraiment ngapenza vers la fin na quelqu'un na ba 10 minutes ya pondo na ngekauka na kitisa. Vraiment tu as avancé na anniversaire le maman Noëlla Manzambi maman Noëlla le décembre le 25 décembre jour maman Noëlla Manzambi botama tu peux savoir joyeux anniversaire ou tu te continue jusqu'à la fin de l'émission donc tu relemba te ko souhaiter joyeux anniversaire tu relemba te ko souhaiter yango pour yo mokolo moyo et mokolo botama na yo nzama abatela yo na maso ko sala na ba action to ko poser na malamu oyo ko bosa na kate ko seba ndeko baza Kinshasa même si baza na poto to ndeko no libota moko o botama bango bolamu pour la kate donc ça toujours bolamu ba o bazangi ils ont mis vraiment nzama pa mbolo vraiment Noëlla et puis to avancer toujours na fête aux alelo avec Kinshasa pour na journée na yo anniversaire ya lelo. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Sylvie Modé officiel TV. Boya, bossa abonné. La officiel TV mode Sylvie TV. Bosabone na site ya maman na biso Sylvie Modé TV officiel. Boya kosabone boya ebele. Alors maman Marie tu as déjà tout le monde le bout spécial. Je ne sais pas ce qui message à relancer par maman Noëlla to maman Sylvie to batunyo surtout ba oyo ba ta émission oyo.
Merci papa journaliste, un message nangeka ezali vraiment maman Noëlla Manzambi. Vraiment maman Noëlla Manzambi, Nzambe ya pambola yo na ba action na nyonso. Na bolingo oyo yo lakisaka epai na biso. Alors lelo bandikapé nyonso to fêter na bango. Donc bazana esengo makasi vraiment donc to sepeli makasi. To sepeli vraiment makasi. Nazo benga. Donc na lancer appel na ngai po bandeko mususu. Ba bazana mikili ya poto na wapi ko partout bozali. Bo s'abonner na nini ya Maman Sylvie Mode. Na chaîne ya Maman Sylvie Mode. Bo mona Maman Sylvie. Donc moko oyo atika bandeko na été Maman Sylvie alingi bandeko na e bo s'abonner belé telaka to comme na moment ba fête bo telle action boye vraiment hein ba maman basungi mukela bango ekomi pona lelo ba maman bandikapé ba sepela anniversaire ya maman na biso Noëlla oh maman Nzambe apambola yo na libota no mobimba vraiment na ozanga maloba même ya oloba nazangi maloba oloba mais Nzambe sala minene kati nao na oyo salaka liboso ba personne vivant avec handicap. Donc le cause en abiso bomoko Nzambe atika ote amona ba action so salaka. Donc nyonso oyo pesaka Maman Sylvie ekokoma pa na biso soko pesi ekokoma. Donc bino nyonso na bengi bino bomona ka Maman Sylvie yazaka moko abiso azalaka kuna. Donc batu nyonso bamonaka Yesu kozana eloko pesi même vélo botala ngamona na vélo malonga te maman présidente momba bolingo ya tala vélo ya kobuka na kototali bien te eza ma propreté maman oyo vraiment akolanda ma émission na biso bien papa akolanda émission na biso et puis nazobela mingi mesela bien na biso nayebi ke yo bosana na biso te naza na kondima donc anena nesilité avant nesila nayebi ke omona Maman Sylvie to sepela déjà ka ninge zalaka de elekaka bongo Nzambe apambola bino ba maman na biso nyonso ba pousa na pemela Maman Sylvie bomona eta la fin de l'année bande ko na bino pe na Kinshasa tozo ta moi sourire omoni sourire ya fête to ana lelo na lingi pe esama na mabota na biso esama na mabota na biso ya handicapé moko ya association ya Maman Sylvie ya association bolingo donc biso nyonso ata muke ko sa biso bien ata moi loso na moi poisson et ko sa biso bien bande ko na biso bomona Maman Sylvie akotika biso te donc nyonso boko pesa e ko komela biso donc se bosungi biso Nzambe pe opambola bino ta émission ezo singa mambo belé ta la héros donc nyonso ka pona mbula e déranger biso makasi bandikape baiva na kokoso makasi mais to sepeli kapo eza mukolo ya mama na biso donc esengweza kala mingi te bomona biso na table na si bomoni biloko donc bientôt to koma na table en tout cas na suki na wana. Alors merci beaucoup, merci na motunyo surtout oya kocha le boko na ye et peut être a aimé mission oyo et puis toute l'émission ndenge sengeli puis message à Souka ndenge maman Maria Tukoloba bientôt fin de l'année boyebi comment les handicapés vont vivre à Kangata mboka biso Kinshasa awa tu de RDC et to senga moto moko oyo azama quelque chose oza mwana saka loso na yo oza mwana chassa sucre na yo moi carton soso moi makaya boza nango comme ça Maman Sylvie bientôt a déjà fait qui est sur le terrain pour te que que les handicapés bilo pour on peut fêter malam donc tout c'est que ça bango ya koseka suka il y a 2021 vraiment et kozamana vraiment. Alors mesdames et messieurs, nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre émission. Oza bongo zaki bongo elubo spécial ya Maman Noëlla Manzambi pour notre jour anniversaire mon komalelo Maman Noëlla Manzambi butukulu ya mbote joyeux anniversaire encore pour une dernière fois. Na oyo sali pour na biso toza ama Kinshasa ensemble bande handicapé otoko fêter je pense que toka butu to da butu awa to na kiango depuis 15 ans je peux dire après la pluie les beaux temps mais après la pluie biso to bandi beau temps biso zali bongo fête ya Rolamba déjà toza maman Marie auto vit très bien et yim de lambeli biso to le pondu soso ya otumba to sa ko kalinga poisson ko kalinga et puis na fufu na kwanga de ko fêter peut ko mena déjà peut-être déjà et pour la journée il y a eu mon commandelo je te commémorer jour yo botamaki vraiment merci pour na pensée wana merci pour la considération wana parce que ming basala kangote ming na ko fêter sur na banani on ne sait pas mais yo pensez qu'on fête na handicapé et les autres pensent aussi fêter avec les orphelins avec le veuve avec le vieillard donc tu voyez c'est très bien
Alors bien on a refait quand boîte c'est ça bon on a bien inutilement et pourtant leur monter bon ça quoi maman Noëlla Manzamba c'est mon commandant alors merci vraiment et puis maman Sylvie on a mon jali ici vraiment la Queen Mother maman a biso vraiment on monter malamu on a tiré toujours tout ça bloqué malamu katina monte handicapé vraiment pour un biso tout petit merci maman Anne-Marie Mbanza et place Azali Mbote maman Anne-Marie Mbanza et puis tout nous surtout il y a groupe WhatsApp maman Sylvie j'avais dit ça au début. Votre chroniqueur a un petit problème, des problèmes de téléphone. Ceux qui ont exactement 10 euros par mois. Pour ceux qui ont un téléphone, est-ce que ça m'a tout ça WhatsApp? Et m'a pensé là, tout ce qui vraiment tout dans souka émission biso. Ah pour l'instant tout le monde est dans la table déjà et pour to lia, to m'aider plutôt c'est là pour à l'occasion anniversaire et maman Noëlla Manzambi avec ingénieur Beka à la pointe na Manassé toujours derrière ingénieur Beka. Sylvie bozomona aza femme bandicapé bandicapé donc bon appétit. S'abonner na site ya maman na biso Philippe Mo TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti pité, makambo moko ya malamu. Na site officiel TV. Site ya mama na biso lukeba kodumo ya bandicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo Merci, Yokani vraiment partout. Et alors, ça veut dire que nous avons bien vraiment Beka qui fonction. Maman nanga Emilia, c'est maman Baboté, maman Elodie la maintenance. Maman Baboté. Magali la diva partie des États-Unis Baboté. Maman Florence qui ça là. Sans oublier maman Florence qui ça là Baboté. Couple J. Rien à dire.
Maman Brigitte Banza, maman Anne-Marie Banza. Voilà, maman Nanga Mité, ma maman. Hector Banza, c'est la famille, c'est la famille. C'est la famille. Merci beaucoup. Donc, moi, Sylvie Damaris, c'est un prof. Pourquoi tu n'as pas ce sali? Enis Baïsi, on a mis ma maman aimée la cadette. Et sans oublier, champêtre, moi, sans bougie, on a de la chinoise. Inès. Donc, Morgan est né, donc on a des familles Beka. Ils ont tellement mené. Papa Eric. Maman Eric, maman Elodie la maintenance, moi c'est Zambé. Maman Elodie la maintenance, moi c'est Zambé. Ils ont dit non, moi la Beka. Donc, on a fait l'anniversaire, maman a vu Noëlla Manzambi. Noëlla, je vais anniversaire une fois de plus. Ils ont les 25. Pour le moment, tout au cours, vous avez un lingue, tout au bien, tout au là. La bande de communistes, donc rien à dire. Par contre, tout ça, va être handicapé. Handicapé, il y a beaucoup ils avaient un macolo, donc on a tous les autres émissions des handicapés. On est ensemble, c'est la famille. Et une fois encore, joyeux anniversaire et bonne année à vous, maman Noëlla Manzambi, votre fils, Bellon Kwalama. Maman Emilia, pas trop bisous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officielle. Tu vis. Siti ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na Cité Oyo. Sylvie Mode officielle TV. Sylvie Mode officielle TV. Boya, boss abonné. Na officielle TV mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na Cité Oyo, Sylvie Mode officiel TV. Cité ya Maman Nabiso.